ngam na la depuis botuko to kiti ko to na ne koti te mesa te nini te yoro bananga lelo ba warrior ko to ba pembe na fali to na mbongo mutako sayote to apena na mbongo nakoki jamais ko fanda na couple yo makangi yoka nangana lela oyebi est-ce que oyebi que fali azana villa na République dominicaine oyebi bien oka SL qui sentiment zo ganga Moscou ya lobby aigle à sokoli à la tati parfum et pour que na chérie nga c'est comme ça ya tous les jours nga c'est comme ça oh bengi to jazana ya plutôt le ebi ke Olanda qui peut émission oya Fabregas bon eza faute ya minu kaka minu sasa mtere ya maloba eza faute ya nini donc ya faute ya minu na ya ezo devia ka ba mo ngelo ba bo minu memie alobi ngo Joël Okolio Kenesa Loyal Family Machira soya kokia Bede Makenzi Putin Jansi Mayasi Forza Italia Enise Akobo Kabeto Kodiezade Mabaye Kokyo Trésor Soki Drish da Costa Je n'ai pas le choix Zingania ou dansant relax Je n'ai pas le choix Patricio Matendele Joël Okolio Kenesa Adrian Rich Héritier double impact Prévois tes choix Gaëlor Mbala Foto Feti Eric Mako Kabasele Il reste beaucoup de scénario Je n'ai pas le choix Ekelo Moule Baron Je n'ai pas le choix Matali Bokungu Joker Liva Lobaki Na bangati Soki beta peri pembeni ya bolimo Na lingati Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Fidèles internautes de partout, vous nous suivez sur ces nets moments dans votre canal préféré Fimbu News. Na pesmino bambote partout dans le monde entier. C'est Lisiana Kangouma 3 fois la kinda le feu. L'icro nango bakiselanga kaka petite pitopale. Bo tout nanga na zawa pinga na kozala direct verdict malamoro naza na Pullman Hotel na Salon Congo naza awa na ekozula bino déjà mise en place ya makambo nyonso ndenge déjà ezoleka préparatif il y a concert nazo bengo déjà concert de l'année un concert de l'année parce que eza premier concert oyo artiste Fally Ipupa azobeta pona ko annoncer biso Formule 7 d'ailleurs awa na kati ya RDC. Oui Formule 7 est déjà sur le marché, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mais on a RDC et Zozala, Balaliboso Fally Ipupa Akobeta, on a Katia,
Il y a Pullman, il y a lobby les 17, vendredi les 17. En tout cas, moi je suis déjà enjaillée, j'ai déjà hâte d'y être parce que ça serait chaud, chaud. Directement, on va commencer. On a comme invité. On a vieille Luison South Africa. Balobi, yo soza problème, soza bateau, ben raté pour solutionner problème na yo. En tout cas, on a déjà bazalarana, ba vieille Luison bazana, ba vieille Joël Salad bazawana, Augusto Navarro, le passeport rouge azawana. Na monipe directement, hein? Nabosani Yote, Israël de Kiss de Paris, David Aigle Impérial, moi n'a pas toi solo, j'y peux voir ma passeport rouge. En tout cas, directement, Namoni, hein? J'ai mon chef d'état-major. Hein? Namoni chef d'état-major, Yorobo Swag, déjà Zawana, Alexis Ouetti, chef de guerre, Petit Fali, directement avec mon congé derrière la caméra, Pesangachan, Nazonote, avant on a Petit Fali, tous à droit de Nes. Nabandana Nuna, chef d'état-major, Yorobo Swag. Alexis Ouetti. Bonjour Alexis Ouetti. Lui c'est Salon Congo. Bonjour Alexis Ouetti. Bonjour la Bonjour Petit Fali. Oui, bonjour la famille Warrior. Ok, Nabandana Nuna. Yemoro chef d'état-major. Bonjour Yorobo. Bonjour madame. Bonne santé. Ça va très bien. Yorobo, toujours présent boye concernant nous les lobbies, les lots déjà yozao. Ngam na lala depuis botuko to kiti ko to na ne koti teme sa teninité. Yoroba na ga lelo. Comment se fait-il des jours que vous yo yete? Yes. Ngala na de suite à Walikolo. De suite. Ya on a otala comme mon second il est là. Lelo nazo batté second là na ndako na bango to là na Pullman. Et puis donc voilà donc awa ngala vanda na. OK. Batutu ba yebi ke yoro Pullman c'est la maison. Donc et puis ndeza awa donc tolala ki awa bino mo mona ki ti butu tozala ki awa le na tongo to pemika mo muke to lamuki parce que ba émission est belé batu faut pas comprendre que eza concert VIP de Formule 7. C'est-à-dire que l'album, ils ont un concert. Oh, ce qu'ils ont concert, il y a Formule 7. De ce boyoki, échantillon, tout boyoki, le romoro boyakala, c'est que le peuple, peuple, c'était il fallait que non, boula bisate le romoro droit chemin. Mais sinon, ils ont concert, il y a Formule 7. Et heureusement que y a mon roi Lobakango. Bisoto Salara Maloba, oh, mon konza Lobaka, l'actualité. Il y a musique, selon carnet d'adresse. Sikoyo. Mais tant que ça l'a et comme il y a guerre, ça veut dire que combat. Ah, sur le bito bando kende combat sikoyo, il y a communication. Combat bito mbate parce que biso toza batu très voilà. Biso to na combat communication. Donc il y a un monique toza awa parce que lobby na yambi 80 millionnaires. 80 millions. Ouais, bamsuba oti ba Singapour, bamsuba Hollande, bamsuba Allemagne, bamsuba Londres, ndeti li passa bambongo. La Jobu. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, bazate. Bate presque tout à bas 6. Ngana kenda na bango tina 18. Quand il fallait poupa. Vous avez un maman leader. Extrapolé. Wana eza li passa bambongo. Ngasiko pona fallait poupa nanga. Donc, Tina 18. Donc, musique à ministère congolais, par exemple 18e. Donc, Banda Tina 18 Fali. Oui, parce que 17e petit Fali. Pour exagérer. Petit Fali, il y a beaucoup de petit Fali. Té, balobi kangai, naza so musicien te na comment porte-parole. Donc, vraiment, nazo sale la combat qui mona bitinda na ngai. On va parler d'abord de la Formule 7. Il y a des personnes qui attendent ces années. Nini penza obiso tokoya kokuta awa. Parce que $300 c'est beaucoup, faut qu'on se le dise. Tokolo bali susu nini. Beaucoup laka. Tindana no bibi, tindana no bibi. Tindana. Nakoganga koti malanga nenge nini yenga yo. Oh bibi ye. Nakosa makasa kuboya yo wabienga ye. Oh bela ganta. Bibi yo, bibi ye.
bibi pusa koni na yo tolele bibi yo bibi ye bibi mini sabana ya ngoma bibi yo lewa boma wo akwisa mpaka saba ngombe na banjoko kasi mokolo moko ngungia lelisa ye yoro yo lelisa ngai na bolingo nazolela santimato pasi ezoye banate ngai na komi lokola yoro oyali mutamakila mabe akomi kofinga bango obengelanga papa Lex kata siko elo mususu elo lipasa ba mongo bebe nanga osimbisinga touche natala bolingo penetora ke sagade lipasa oyebi ke nalela yo ya to nazo bébé je te jure qu'il passe comme exagéré nazoko kate yango na sengi chate famille warrior ba warrior jusqu'à la mort biso ye so oye koliango wapi okomine chicho lipasa un pour un pas du temps la loi un pour un pas du temps un pour un pas du temps au monde comme un millionnaire qui est où tu voyages solo ba hey pour hey ils ont liso na liso un pour un un pour un hey pour hey le bas hey pour hey un pour hey pour hey dent pour dent ba millionnaire le bio yambi 80 millionnaires 80 millionnaires ba komaki oh ba lobby na butu ba 22h il y a eu moins 80 millionnaires oh tout bazar logé OK ah kana Pullman te pour papa tozu maman tozu ba hôtel yoso ba na mitu ko kai hôtel yoso ki hôtel chambre zate o kana tembe comme on va travailler tembe biso siko to buka tembe to nyefula tembe to sugisa tembe to lalisa tembe na mabele to beta betango ba todi Béatrice eza donc na ebi na lobby na yo wana ko to tanga ba biloko kala hôtel du fleuve Rotana Pullman Tina Asienda place ezate nyonso place ezate na Oasis etondi bino bokomi ko exagérer ndeti ngai naza so na suite moko na immeuble place Anthony Tshisekedi avandaka place piscine ezalaka na 17e naza so na suite moko kuna donc omoni bato mbongo bapanzani mabe bafamille présidentielle nyonso Afrique eye ya Côte d'Ivoire eye ya Brazza eye ya Angola eye ya Tanzanie eye famille présidentielle Macron et comme sous ba président ba famille présidentielle tout baye yo mo bien ils a fallu camarade ba président Macron a 4e puissance mondiale ceux qui aigle la tambouissa na banda combien plus forte raison bato ba en Afrique boye bien que famille présidentielle à Brazza ba fanatique a fallu boye bien ngoti na banzembo boye bi peke depuis Fali abetana petine Diamond boyebi ke Tanzanie nyonso koma ya Fali boyebi ba Kenya nyonso za Fali ozo Afrique du Sud nyonso Fali obimi takobimisa kolongolisa ça veut dire que ba tcheka concert awa na Pullman awa un millionnaire a risqué à viner na avion voilà le bel passe bambo ya on a pris un exemple à moko un millionnaire a risqué viner na avion na ba dollar na pour nde na tala ki lobby tanga alaxi ngai ba aina 7 valises aina 7 valises abi 5 valises wana nyoso azotala batakopesa bon na tala na chakinde wechite mais fona baksa wechi po bilambele ke belé il faut baksa po wala valise akaba bilamba siko ya mbongo et 3 valises siko côté mususu ba euro mbaliboso na mona ba bia 500 euros na kala oui et puis côté mususu ba livre sterling côté mususu ba rand côté mususu kuna dollar donc vraiment mutana yorobo yonze moni penza weza na attente na yo zo ba ke pona yo fali abanda na yango oyo zo mona penza ke pona yo yorobo wana eza chanson préférée na on a 4 formule 7 en tout cas fa banda li passe ba mbongo il passe ba mbongo na omoni so ba na li passe ba mbongo après akena biso na
Seed Boy. Pour au moins, au bandit la biso na rumba. Après, aucun na biso na moi boy. Na moi zouk. I love you, Absana. I need you, Absana. I love you, Seed Boy. I need you, Seed Boy. I love you. Absana, mama banana. Absana, bolingo nanga. Tikana memele breakfast and bed. Absana, tikana musique comment le cas Wario boy. On se concentre jusqu'à la mort. Ouais, jusqu'à la mort. Tikana on se concentre no ka comment no. Et chef d'état-major. Bino na wana ça c'est Bino. OK. Mais comme Bino bobi na nga na tika carrière. Nga Bino bomi lo ben la place na nga o za ngate. OK. Parce que boyebi il fallait pour pas outa qui tourner. Yeah. Après stade de marché to voyager. Yes. Na tamule bamboka na soto. Na do so moni fallait pour pas va beta na Sénégal Yoruba Mati. Fallait pour pas va beta na Abidjan Yoruba Mati. Ce que wana pe na tika carrière. OK. Omoni do bomi lo bela maloba o Bino bomo boko asimete. Mais en tout cas mingi na respecter comme ça na ngai moi na musala moi demain aussi on peut s'attendre à ce que tu puisses prester attends-moi 40 bon au moins ni lobby pena ndeto yebona ba wechi to yepena na boule lobby pena bato balimbisa ngai na linga musique na linga pe ko sala enlever les rideaux ne bolobaka biso to benga ngona français première partie mais lobby nazoya en mode vraiment une personne où il y a penza ko savourer la bonne musique. Donc na yeku to pona chata te na yepena na vandi na zomela Don Pérignoto as de pique Renard de Brignac. Donc oui ben on a vraiment mis l'alcool té ah on a bouteille à champagne coûte $2000. Donc il passe à maman on t'en somme bien yo moko. Bien à biso ba warrior retour à peine na fallu to na mbongo. Ah OK. Mutako sayote to apena na mbongo. Ndeti boye au moins il y a au moins 25 filles au bauti poto. OK. 25 filles bauti poto ba ye kaka pour ba mona yorobo na kata concert. Ba ye uniquement pour na falite mais pour na yorobo. Pour ba mona yorobo. Ah yo. Biso to comment na bato balanda biso. Yorobo. Au moins il fallait azawana aza starter. Aza star de star. OK. So biso oyo. Bozaba star. Bozaba star. So biso au moins ndeti na Kenya ndeti yebo. Aleki ba libéré belé. Leki nani? Fabregas. Yena ebe to mambinga ngaliki mambinga na 6 na minute na ndinga mabete. OK. Et puis ayebi ki na leki. O comprend? Alexandre alina to la 6 na yo bonga to tikala na yo. Biso faut péter la biso. Na beta avion nzongi. OK ne moi yo moko boy. Bon, Alexis Wechi chef de guerre de Warrior. Na habité to katino marama va to zonga na biso na bit na biso ya formule 7 ya moni yo pe meni ya yorobo aza chef d'état-major na chef de guerre na chef d'état-major plaisir ni Rosalana grand frère na biso. Ouais, en tout cas c'est un grand plaisir Rosalana chef d'état-major certifié par Aigle et chef de guerre et seigneur de guerre certifié par l'Aigle, les warriors suprêmes, les commandants suprêmes. OK. Le numéro 1 de tous les musiciens congolais depuis Papa Wendo en tout cas avec beaucoup de respect. Numéro 1, les colons et la colonie continuent. Yoroboza pour Malambazo Loba. Bon, à quoi c'est? Bien, ça semble être un Yorobo. C'est le commandant des opérations. Oui, quand il était Hirachite. Hierachi. Peut-être que nous allons réserver solo. Vous allez être aigle à certifier Gango. Bisson de toi boyé. Déjà certifié, maman. Bisson de toi boyé. Ah, dans ce qu'on a petit fallu. On appelle la bâche à fiston. Ah, mon fiston. Il est caporal. T'es fiston. Notre fiston, mais, na minute, à part Formule 7, Batutu va missi album. Nous avons mon petit fallait les gars. Les gars, Emino yo nengo kiringo kibe inangela. Emire kana kabeni no yo. Dire kana kinkore no yo. Dire kana shabando yo. Bama sabolanda kane kuga jinangai. Yangure koko misabine sikonga nazali. So nabota mana famille zanga bongo bongo. Narekana bengela pona kolukali bakolia. Narekana bengela nzamera ngai. Mopesi kaka yo, mobateli kaka yo, mosungi kaka yo. Lokota ngo lokota yoro swage. Ngo lokota di pasa babongo na jabu. Ngo lokota babeda shu.
On le compte à Paris Bouba, on compte à musicien, on est ensemble. On est mon l'équipe crayon à succès. Bah tout va bien l'équipe crayon à succès. L'équipe crayon à succès. Exactement. On est mon numéro et l'équipe album ba crayon à succès. Rumba folklore. Non, rumba folklore. Folklore. Light. Comme il dit, il y a un destin où a créé. Bandara Aza artiste, Aza Dana destin à créer. A peu mené à perdre de la nation. Donc a créé folklore trap. Au moment où on a bétagana, on a instrumental, même à tel logo, folklore trap. Mais tout le a bakisina rumba. De folklore trap rumba. Voilà. Ok. Alexis Wechi. On a éducation. Azo ka papa na aigle. Azo yiba mo muke mayele. Azo sanctiona kimboka na e. Azo sanctiona makamba kuti. Pemena ba ya ba afro. Ya ba swag. Ya ba idos bika balume. Il y a longtemps comment batu bende ni ko la kinda. Parce que toujours tant batu bazana ba mo ba style wana toujours sanga. Mais si bana succès te biso tout to beto likbo na succès. Yo ta ba ko ni ata yo na kama yo robo. Donc ozano kana biso ka boye. Ozaki no bien oyo lobe la concert au kotimbala moko en mode caca pourri, c'est pas normal. On va évoluer. Alexis Wechi, attente nayo na mukolo ya lobby. Fali Poupa va se produire ici pour la première fois. Pour la première fois, na Formule 7 depuis Ebimi. Pour la première fois, Fali Poupa a été kobeta na ba poto na Paris wana no saki. Ah ouais. Siko awasko na RDC. Ba attente nayo ezani pour na mukolo ya lobby. Déjà, je dis un grand merci à tous les warriors du monde entier. Un grand merci na Lipasa Bambongo multimillionnaire numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayenzela Mona Alain Poupa l'ami du King. Lipasa Bambongo multimillionnaire, Azagi Lobina général, chef d'état-major, Yorobo Swag. Je dis un grand merci à ma maman qui ne tombera jamais. Toujours qui ngakati Itoumi, mes mamans, la maman de maman, aussi maman Marceline, de longues jambes, la Suissesse, maman d'amour, Amanda Kassa, maman Mokondi, maman générale, Mbotinayo. Alors, Batante, Eza Ebiri. Vous voyez que Fali Poupa Banda Zala Fali Poupa Tika jamais pour décevoir Abisso. Il est l'artiste le plus sollicité de l'Afrique. Bato Baloba Baemba danger, Baemba fort, mais Babenga Bangwatana Brazati. Si vous aigle, spectacle à grandeur n'a succès. Concert $300. Soldat de salami. Yoroza menacé. Nganasa menacé. Petit frère menacé. Au début, on a sombari ba billet au début, fana somba ba billet belé. Mutabenga lelo epsinga yoro. Tekilanga billet atana $1000. On va essayer 700. Mais non, moi, je suis zate. Non, na yebo bieza susute yoro bieza te. Et puis là on a sepé lango parce que sécurité taka Boubouli Yondela. Eh, le Kunzi protège. On a le PDG Boubouli Yondela. Ya yo yango. Ya tindika nyos. Ya tindika yo ma relation zalaka. Taka la benga bi vie na zu billet nga position ndenge ni fonga na sala ba interview tala fimbu na fimbu. Alobi. C'est-à-dire aussi sa question de télé. To continuer. Donc c'est-à-dire que lobby déjà dans banda kuna mituka na banzela to ka Formule 7 kitoko mais est-ce que lobby to zo live la kinda j'ai la chance ya au monde aigle score yemba Formule 7 na répétition 0 mètre na leli au monde nzembo kwa mal accompagner le betango a au monde nzembo wana lobby na va na terrasse na ki histoire moi ya vina oki na va na terrasse kwa ya vina ba ti mal accompagner na moni moi moi epemi na ngaba ndolela jusqu'à ce point na tuni maman na tuni maman problème nini Aïpsi DJ Longola nzembo mabe otia maman nzembo mabinga na vana pona ka Formule 7 aïpsi nga te papa na ndinga mabete nde na zabwe na linga mbali na octobre balanga na décembre papa na nga boya mais maman na nga pusanga na balaye mobala nga vana na Londres nga na Kinshasa mobala nga balinga tonga balinga na longu 5 semaines mapasa likola ko beta ya ko nyokola bazime ko bima et lelo na bomi libala la zongi papa boyi alobi que non na pekisa ko yo karaté zonga kuna mama déjà kufa muto akote la zati akomola na balabala la ba hotel mal accompagné histoire à vina so yo kamali ezoko ko nettoyer pe ko arranger pe ko bikisa ba blessure o etikala na voilà.
Ndetuyo boype. Andirsi, célibataire Andirsi donc. Balovaki. Est-ce que ngai pe balovaki ngai? Nakoki jamais kofanda na couple yo. Bakangi. Yoka nangana lela. Bandeko Bobolingo, yokelanga eloko oyo. KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques. Lokola, whisky, champagne, vin, PMI Susu, bazali koteka ba boissons non alcoolisées. Lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boissons alcooliques et non alcoolisées. Bosti. Salata semblana seka. David Mangaya. En plus, ton avance, les passeports rouges. Au secours, sauvez-moi. David avec le période, moi la pote solo, les vrais warriors. Oh boyo, que ça photocopie. Oh boyo, que ça photocopie. Pedro Banza, il pousse. Alors là, tu as parfois bano yemba. Obi son na biso so ezani. Bamso wa piquer ba crise à lobby. Ya lobby penana ya penana complet li pour ta maman tongelanga. Moi présent ça va Kovosta. On va évoluer Alexis Wechi. Voilà. Donc pour na Mamboloba qui lobby Formule 7 présento banana nzembo, il y a les prix. Si nzembo le 31. OK. Grand prêtre Motema Pembe lokola miliki. Devinez c'est qui? Soulé Kauka par Souria. Sous les Kauka sous l'honorable. Il faut ajouter à la fin les conseillers de la République. Les conseillers de la République. Ma présentant qui est mon jeune frère. Tout Moamba, il n'y a pas un camarade Macron, un jeune frère Macron. Oui. Macron Warrior, Master Aigle. Sous les Kauka, jeune frère à Aigle. Et jeune frère aussi à Macron, parce qu'on l'a bien. Sous les Kauka par Zouzou. Le numéro 1 de tous les. Et puis, est-ce que Batouba Yebi Makambo, sous les Kauka, sur la Nana Macron? Yebisa biso yo zalaka wana yo fo yeba omonia eza confidentiel ou bien ko betela biso est wana fuka ka fatie mo benga sule ye mo benga sule ka fatie mo benga sule ka OK bito zala tout biso tout victime ba ya patine Saraza ba Rosala honorable prince Tukuzu général Kelly Charoston na musika il y a des Madon King Jean-Marie Lecoulas honorable double bransard honorable Jean-Marie. Je signale la présence demain de l'héritier du trône Anthony Tshisekedi et Fanny Mangaya. OK. Monter ma boss dit. Ah oui, ça c'est moi lobby ah ezandeni. Ah ils c'est bateau, mon bateau vivra bien à Kinshasa, neto okutana ah lobby. Et puis makambo il faut ka fali pour pas. Ça me passeport na zui billet de billet non, zana on dit. On a zui billet de mwana Alexis po bino na moni ba idor ba valide na ba statut ba billet. Ko sala zua, na ko ba idor na sala zua te na zui billet. Zakali. Donc problème mon ezabou la kinda. Fali pour pas. Vous imaginez que Banda Formule 7 et Bimi, na succès tout Formule 7 et ça là, concerne moi les bosso, en plus présentation et ça lobby. Non mais et puis il faut pas oublier que concert Ezaka continuité à stade de martyr. Ouais. OK. Au monitant fallait pour pas na comment benga patrimoine national. Et puis la fierté africaine parce que le lo oyo à lobby Satina Bababa. Les passeports diplomatiques à Zozo, c'est Sikoyo. Ah. Et on est sous les Kauka en rouge. Sous les Kauka en rouge. Aigle le passeport diplomatique. Ah? Aigle le passeport diplomatique. Ah, Yami like ça. Au Monica Taba Piagi Dantura. Toi c'est Aigle qui n'a au Yokanga na Ibisa. Maintenant, tu filmes na film Hollande. Le passeport diplomatique Ezaka a garanti à 5 ans. OK. Après si ba ministère de bazana ce que bana ba passeport diplomatique ba ngonyos pour ambassade ana 10 ans Canada, 5 ans États-Unis,
5 ans Europe. Il y a personne qui a combien de passeports diplomatiques. Il y a visa, 10 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a États-Unis, il y a Canada, il y a Europe. Si vous savez que il y a Bisso Awa, il y a déjà 5 ans. Si vous avez Pessi, Bambassi, Nathan, 10 ans Canada. Sur les États-Unis, 5 ans, tu vois les passeports diplomatiques, on se dit que c'est pas important pour la famille. Et ça n'a pas si personne, il y a Otala, tant que sepeli, basali est bien, batu minda kunaï. Fali aza diable kota ba immeuble. Il y a solo. On y a et ça là. Ah, bazara le kota to ngaraté. Alors le loko moko to ya munene, yo zo confirmer biso. Déjà mon villa ya Fali ya Monaco. Hazo to ngale libanga mboka ne yango yo. Wana to. Oyebi awazana combien? Est-ce que oyo bakende ko saboter yo bakiango? Oyebi encore attends. Te na yeba ki on bala baki ngaza. Mais yango na tout ba lobby. Bana droit chemin. Te yango na lobby. Bino boloba kaka azala kaka na ndaku pa vanda kati. Bouchage maloba. Te ngana yebi. Ah, boyebi. Bango nde ba yeba. Bo place va non répéter kala kona pe boyebi on pe. Oya likolo wana. Wana pe boyebi. Wana pe boyebi. Wala ya mère, toyebi. Ah donc non so wana pe boyebi na bino. Bom tana ba immeuble belé bon boyeba parce que ça la semble pas. Na Monaco immeuble. Na Monaco zali. Azana Fali azana villa na Singapour. Oyebi Singapour. Na point noir paysan. Vous comprenez? Est-ce que vous Fali azana villa na République dominicaine? Oui bien. Il y a République dominicaine. Il y a multimilliardaire musée pardonné. OK. Fali Poupa. Tambo mona Fali Poupa bolo bakaka Fali Poupa aza artiste oyo aza le plus aimé et pas président africain. Et Yorubo. Oh. Yorubo. Yoga Vanira Oloba, Yorubo, on a au Sénégal, on a au Ghana, on a au Nigeria, on a au Abidjan, on a au Mali, on a au Cameroun, on a au Gabon. Donc, tu Yoruba, Yorubo, donc Nam Noël, Yoruba, image, il a fallu pour pas il n'y a pas mon conditel, pas président tel, n'a pas de chat. Mais là qui n'a pas ça semble être tout ce comédie n'a bien Fali Poupa chaque année habite à conseil pour les kabatutu Fali Poupa a soit caché pour les kabamisé non faut le bana Fali Poupa est le seul artiste habite à concert il y a $2000 $2000 il y en a oui ah mon ya habite en Abidjan 300 bilonga 300 habite en Tchad habite en Abidjan 300 il y a Pullman. Alex Ouechi, tu évolues na yo pina zongi la paix chef d'état-major. Concert à Tonti. Pati pa na zona suka vana tika na yemo ta mulai. Ya Alex Ouechi, to zela penza à Tonti nini baba billet et sold out. On a mis sold out batu balobi, ba sale la bango primele bango ta ba billet ta na $500 ba ko somba na ebité yo zara molobeli ya ba warion. Solution ni obozo trouver pour na bango. Te dans la solution on trouver na minute solution on trouver zate. Wana il fallait ça makaboué pour battre qui est réellement Fali ni notre épisode tout à l'heure. Quand on dit que Fali Poupa est l'artiste le plus populaire de la RDC, le plus peuplé et l'artiste le plus aimé de la RDC, il faut le plus convoité et le plus convoité. Donc il faut makaboué ça la pour comprendre qui est Fali et grandeur à Fali. Okay. En tout cas, naba obatika libanda, tu as rendez-vous où ils ont rendez-vous exceptionnel où ça qui récupéré bisengo monsieur auto soit quitté na martyr elle est 27 mai na Massamba débat na Brazzaville un concert croustillant à croquer voilà imaginez si au stade na formule 7 imaginez stade na formule 7 stade déjà est tondi déjà donc pour vous dire que ah mais ça qui n'a bloqué kuna n'est-ce qu'on a formule 7 donc kuna ce qu'on a formule 7 donc je te dis que pour na bateau bazu accès à Kota Lelo en tout cas ba c'est pilana biso na musika
et ngai biso take balobeli baloba pantisango to ça l'effort to ça ba life to ka elengi na bango nzela moko pour elengi ko sala lobby ko kama to so mundu alongo bilamba tika na leçon lobby pour nazo biso mamba solo pour sentiment ko za lobby taka to na biso bien o vanda ndako nomo o mila whisky to mila vin o ka SL o ki sentiment zo ganga Moscou ya lobby aigle ya sokoli ya la tati parfum et pour que na chérie nga c'est comme ça tous les jours nga c'est comme ça oh bengi to jazana jana alokena na go bandela mageke time manke nakosi bode nakotika yo très loin nanga motema na eza kobeba makasi baninga no bayebisinga tonamoya toto pasie ok, il y a encore des gens qui sont en train de travailler. Il y a tout le banane un peu. Ouais, les gens ils sont en train de travailler, mais c'est le concert qui va se dérouler. Donc, ils savent qu'il y a les travaux ici. Ils savent qu'il y a la musique. On peut faire balance là-bas, les sons peuvent sortir. Non, t'es à la photo. Ils ont tout ça là-bas en publicité. Ok. Ils ont publicité à Pullman. Voilà. Publicité Pullman Hotel, Salon Congo Pullman Hotel. Et puis, il ne faut pas oublier que le DG de Pullman, il habite avec nous à Abidjan. Il est aussi Warrior? Non, il est d'abord baoulé. Ok. Donc, je salue la Côte d'Ivoire. Je salue M. Ouattara, mon ami. Donc, tu as Penza à Palais. Ok. Groupe Accord, toujours. Ok, on va entrer. Toujours branché puis biso tozaka toujours on attend l'air pour nous mettre ma vidéo na biso pour partager na bino sentiments auto za nango ya kosala musala oyo toza déjà na Pullman na bisika wapi fallait pour artiste congolais wasaka fierté il y a RD Congo partout dans le monde entier à kobeta pour la première fois depuis sorti ya album naye Formule 7 de banda et bima kina no betité lobinde akobeta na kati ya Kinshasa. En tout cas malanga lo bakutu venez nombreux ba bienzo ka déjà esili sold out déjà et salamaki batu bazoya na misu nanga batu bayena ba $1000 awa batu bazoya na ba 500 juste seulement pour avoir les billets ba balingi ba yoka Mayday SL ba yoka ba de la reta excuse en live Alex Weti chef de guerre de Warrior. Il fallait bien imprimer belé, non Alexis? Les kamikazes vivants de Warrior. Les kamikazes vivants de Warrior. Seigneur de guerre pour la rater. Pour la rater. C'est na kotingombana. Tina kosili sabitumbani na zongi. Ozomona la kinda un spectacle. Ya grandeur. Oui que tant que tout ça va bien belé. Il faut que l'espace soit là. Ok. Alors, tout ça, il fallait pour pas professionnel. En équipe, il y a professionnel. Il fallait pour pas azalaka na ba Madina Jobonge, azalaka Manon Lubaki, Soulé Kauka par Zouzou. Il y a Edi Badiata, azalaka na ba Tobi Charoston Musika na Canada, azalaka na ba Venabiso honorable Prince Tokozo. Voilà, il y a parti Ntsaraza. C'est-à-dire que il faut vraiment que ça soit norme. Il faut $300, la famille présidentielle, il y a Congo Brazzaville,
ya Congo Kinshasa na ya Gabon bakolinga te ba finana parce que c'est 20 000 billets tu as tous les 20 000 billets. Donc faut te ka billets na nenge ça les aleli selon ba kit nenge zaleli. Pour mututu à se sentir à l'aise. Biso to ba tu as sentimati. Biso sala makamu na professionnalisme et tout yango monique to fali pour pas na publiquement boy beaucoup plus il y a ba intellectuel aussi à chic ne biso moto ba mikolo chic et glam aussi il y a ba niveau moins likolo pourquoi à sala makamu na ba norme. Donc Babien s'il y a faute na bisoté musicien trop il est aimé. Il est l'artiste le plus aimé dans le Congo actuellement. Il est l'artiste le plus sollicité dans l'Afrique et dans le monde actuellement. Il est l'artiste le plus populaire actuellement dans le Congo Kinshasa, dans le Congo Brazzaville et dans l'Afrique centrale Mobimba. Donc il y a faute na bisoté. Il fallait battre Baweli là. Heureusement petit tia na mongo afia molingo yelo bien ko somba debi ya imta suka mta soma debi otikalaki. On comprend. Donc mais bakanga mtema événement c'est le 27 bakoluka ba seulement ba weli. Na moko ya concert ya $100 babi wane ozala penza pe banungu va na source sur na ebité sur vos informations. Il faut ça là pourquoi bien que l'artiste Fally Ipupa ne sera pas satisfait. Bonjour. Bonjour. Il y a plutôt toi en direct, il y a direct, il y a Pullman on a un concert, il y a lobby. Impressionnant les anini. Il y a plutôt. Ah, concert à lobby et Bukana Rakat. Bukana c'est ça. Il y a plutôt ça ni Bukana. Bon Fally na Kinshasa Bukana Rakat. Laissez la petite Bukana basal tout. Na basal de Bukana bon. On a un concert à Moukete. Ah, il y a plutôt et puis que ba billet déjà Sili. Na regretté le comportement Fally comment on met un concert à $300 na ba place à Mickey bon il fallait mettre à $5,000. Ah, il y a plutôt bato bazole le concert cher bazole la 300 les qui belé yo va falloir chango $5,000. Bon talaka niveau ya talaka ndenge zana de ba ilo ko to basombi ba billet ba Vincent basombi ba billet ba Alex woti basombi ba billet ngasko osombelinga billet te ma patron siko mais yo ndenge zana déjà Alex woti bozana yana te tozana Alex woti azoyoka yo et puis toujours présent film na film dans choix exacté RTNC 13 na biso défoité Alexis wati batindela kela à 13 billets atio na kasa bato ba billet te na bisi abanga te ya za petite sœur na biso ya parler à kota lui parce que bien moko ya maman moko fala kota ya kota te a eu problème à le déranger de repasser la kinga. Ah les faits toujours chef de guerre yo amutu na ngai ya tokos batunde na osenga ya sécurité zalaka makasi pour place yango na mona za ba scandale yo ebite ke PDG Bubuli yo ndane mtasu charge de sécurité Likundi protège. Wana c'est bon parce que puis on a fallu faire les concerts nandima été que fallait après visite na président France nandima été ka beta concert à 300 mama wana pe le karaté fallait comme na ba mawa pe makasi ya zoto la pe conjoncture en mboka wana ba concert ba wengende ko beta ba priana ya sa sumuta priana te. OK. Donc yo pour notre concert plein de gens en assuré pour déjà sold out et salami. Mais batu ba loué batu ba songi ba bia ba avion ba patron Afrique ba belé. Concert fagi ça la priya mon bongo te. Ah bon d'accord ya plutôt éviter soza moi il va moko bakisa po na elbo sa trouver so mo otala ki sinjora lobby et lequel lié comme on a fallu na Macron na bandal ki sinjora to éviter maloba na lobby est-ce que créer les suspensions te na quartier latin créer les suspensions te ki sinjora za sert à Fally bandana malgré to chaba commentaire mais ba ki sinjora ba na ti ba socia. OK. Parce que les lots qui nous ont fait la Fally, pour ça l'attention à banjo andeba. Bandima ko zala na Fally oyoke, ba éviter ce qui Fally, lobby ozala Fally à lelo. Lelo ba te belé ba landa Fally pour Fally a komi lelo Fally nengaza mais banjo bandima ka Fally Fally azana melo côté. Donc pona na pesa ka banjo ana mo ba respect malgré ko gafé na ye mais na pesa ki mo ba respect.
bandimaka fali bango na babesengande bakoko de laso bavie edi badiata eza bakombo moko ifo topesaka yango respect totalaka mabe te mais kotika quartier la te kolanda fali na niveau azalaki wana risque bazwaka wana vraiment nga mpo na nga nazwango étrange te akomisaka frère na ye babanda na ye. Ok ya plutôt noyebi ke olandaki mpe émission oyo ya Fabregas ndenge autai koleka alekaki pa vie papi moma alekaki so pa vie na biso mosusu wana bamaloba na ye batire na ye bandaki kosala mais na biso bato tout bamonaki on dirait azo se dresser epai ya Fally Ipupa. Est-ce que tout oyo pardon mpe kozala kaka accordé soki aye kosenga asenga déjà pardon mais tomoni susu aye na batiraillement est-ce que tout osusu pardon ekoleka? Bon, eza faute ya minu kaka. Minu esalisa mutu ya maloba. Eza faute ya nini? Donc ya faute ya minu na ye ezodeviaka ye bamoa. Ngelo baboye minu ememie alobi ngo mosusu. Vedi badiata makambo oyo ozoloba est-ce que vedi badiata so bayoki yango est-ce que bakosepela mpenza ya pito loba nani ya pito? Na bavedi badiata bayebi pourquoi babenganaka Fabregas na orchestre Fally batalaka artiste yango aza mime ebele eske bando yemba bien abata pa Fally avaya maison merde. Ok donc yo moni maloba wana tokoso ayosenga pardon kozala te esi tomesana na biso na bango bongo basengaka bapardon apres bayebake bagafe etosi tomesana na bango bongo ya pito mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate lipasa mamongo na jobu ya moni biso nzoko bato batalaka biso en tout cas tant tosa musala au photo za peine beaucoup de sérieuxité tara lipasa mamongo na jobu nga na kamwa reconnaître nga bila kinda nga il passe à bon on a jobu to ina opesa na boss mbote Alexis Wechi chef d'état-major naza susuna venanga yorobo swag ye général Fally petit Fally pe azawana na ebita Alexis Wechi bo rejoindre nga poto chité na biso non Alexis Wechi tu avais la parole. Ouais. Bon, nous t'en le bon. Bah excusez biso li passe bon on benga biso. Bazali na Cédric Chango. Beauté plus l'argent, moi on ba limbinga mwindu boga les sous na mbongo. Ba tu no so fa boka na mona bango live. Cédric Chango na li passe bon poto na Pullman. Ba mona biso ba benga biso fa to so mo le mo vite fait. To que to so na bango ba betima tout et puis bazonga voilà to zongi poto expliquer bango na petit Fally aigle mutaleki mutunze monaye eleki crayon na succès. En tout cas, félicitations, petit Fally. Et l'équipe est là. Félicitations, petit Fally. Allez, ingénieur Alex Abio, au lieu qui est moral dans le studio. Et puis, Bitumbaoyo, Natuni, le père de la nation, chef d'état-major, Oya ba continuer son amour à Oyo, reçoit Gabino. Nga suis na buna suis na baya wana tina tikeli petit Fally Bitumbaoyo. Batikeli o charge. Abeta ka baona musique, abeta ka baona ba vie, abeta ka baona ba bonnet, abeta ka baona musala na travail babi. Soza mona aigle, faut mona aigle. Oza mona ya gré faut grand. Babi roi de la musique de l'Afrique. L'international mon konja ba Michel Fally Ipupa
en direct de Pullman. A chanté chaque album Family 7. Quoi? A chanté chaque album Family 7 au marché, c'est pas blague. Ok. Il passe à Bambongo 6 places. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5, pas mais 6. En direct, il y a Pullman. J'ai discuté avec 2 minutes avec Petit Fally. Il a fait quoi? J'ai discuté avec 2 minutes avec Petit Fally. Il y aura ça, bon, parle avec ton papa, c'est mon papa. Balobi, le présence de papa, Eddie Badiata, directeur. Directeur Eddie Badiata. Respectez Eddie Badiata. Il y a Eddie Badiata. Petit Fally, moi, il va faire d'ailleurs. C'est après, on est peut-être sur le pour un concert, on est peut-être dans le Bango P. La presse à Bango Moté. Bon, venez, calme. Entrez. Ya, va faire un petit Fally. Va se péli dans Yo, mamie, ma souvenir. Tu te connais pour n'a pas ensemble. Pour t'en nakotika yo twelwe nanga motema nanga kobebe na bayebisinga tonamuya toto pasie mawakongo olukibaraza oposi Petit Fally na vie nanga je mérite mieux c'est vrai soki oze kozonga voilà bila yara Balobi, la grande dame, la beauté. Le nom c'est qui? Gisèle. Gisèle a chanté. Tu es venue aussi pour le concert? Non, on est venu en visite. En visite, mais tu seras sur le concert de Fally Poupa? Oui, avec mon ami. Avec ton ami. Vous êtes déjà amis. Quelle opportunité. Ok. Balobi, dans mon patas, Nazui, ma fanatique, à la tour belle. Balobi, Jean-Marie. Ok. Tu es content, non? Tu vas prendre la photo? Mais dès vous, je vous prends en photo alors avec Petit Fally. Ok. Fan de Petit Fally. Ok, je ferai un portrait. Good. Il t'en le Petit Fally à l'équipe crayon, non, mon colo crayon à succès. Zela na sisa non golo ba s'il te plaît. Nebse bino que Petit Fally à l'équipe crayon na musicien crayon à succès. Botenga tembe bino mon spectacle. Bino mon a Fally pour moninga na bino hein. Mon a Fally pour camarade na bino. Nebse que la kinda ah photo ba mama concert. On musicien Fally pour. To ba mama concert. Poto ba to lo ba makambu ya batu misusu te parce que to na posa lo bango te ba to ko diembela na to linya on sous te to tika ce espace on a te. OK. Preuve année Petit Fally c'est un spectacle moi ke po no mo na timta liboma. O ale ka créer na succès ndeni. Bino mo nyango. Ba to ba bimi na Pullman ba chef na ba bimi ba hôtel. Ba 10 pesos bima pour na Petit Fally. Balobi fanatique les warriors toujours d'attaque. Mokonja ba Michel Fally Poupa Marabi ya de king et professeur ya baleki. Balobi Petit Fally warrior jusqu'à la mort. Tozana ba ya yena ba ya yete. Eza ba to mususu ba ya rapona d'intérêt. Eza ba mususu ba rapona ka kumisa Fally na ye alinga ka na ye. Sozi ba yoro swag, ozi ba Petit Fally, ozi ba vena ngales. O santi ke ba linga star na bango na mutema moko. Ozi ba vena ba ken piana. Ba nani tu o santi tambo ba ido bokwala. Ba di bo ba bokwale o santi ke ba linga vraiment star na bango na ninga mutema moko. Vraiment ba papa di ba diata ba ya sule kauka baba vena ngako di la so moni c'est là soko le bifi di ba diata fo bakisa motema ya ser na biso na boduka katala kwa sia nga Simen Mercedes mutambanga Sima Mercedes mutambanga ah merci beaucoup Petit Fally Alexis de la fin on est déjà à la fin ouais un grand merci na Eddie Badiata en tout cas merci beaucoup un grand merci na batuto tozana bango sur place awa. Un grand merci na Macron Gimbi un grand merci na Yorobo Swag, le père des nations, chef d'état-major. Caméraman à Léla Miko. Caméraman mais warrior. Ça dit na tiki caméra place là na Koti. Assigné. Koti pour la place à inspecteur Yves Bébé Kombote place à Sali. Il est pas à na mon arrêté à présenter na $350 billet à $300. Et bien oh, caméraman, ils ont merci beaucoup, merci. Merci, $350 pour la billet. Ingénieur, ok, merci beaucoup. Chef d'état-major, on est à la fin, mot de la fin, on est déjà à la fin. Yorobo, il est là.
Mot de la fin, on est à la fin. Non, mot de la fin, ça vraiment merci na patron oyo ba réservé qui pena oyo pena ba sombi ba billet na bango. En tout cas, aidaki opération sombo nous les tables. Donc lobby Alexis Wech il faut à mon boss dit David Mangaya. Faut à mon appel maman Fanny Chis famille présidentielle. Fanny Chis Mangaya béton. La princesse faut mon appel à mon appel Ridi Lumbe le tsunami, l'homme Bentley fantôme. Donc, na émission que l'homme pena eza koinda, eza guerre à patron entre les patrons. Le chose a débrouillard, en tout cas, pour au moins ma pas ça bon à ibsinga. Dans le lobby papa tika na yo. Spectacle au légal à lobby. Spectacle au légal à lobby la kinda. Donc lobby pena qui vivra verra, qui viendra vivra. Donc yanga na pesi ba tout ba merci mingi ndenge pena ba koya ko honorer Aigle sold out depuis avant-hier na nezalate binomo bomoni et puis esengona ngai ya komona susu mama Ninelo Kemba famille présidentielle. Moi, je tourner caméra zate, mais yango moni déjà donc en tout cas nazana sengo mingi na pesi na ba o ba yepete mbote which ndazana que tozala connecté donc to sengi na ba warrior nyoso bozala connecté na ba page na biso si lobby pena ngai na osala live kaka na place moko na page na ngai ya TikTok Yoro Swag donc so betika Yoro Swag au côté de la page, au moins un concert en live direct. Donc, après Awa, en tout cas, prochain destination Brazzaville. Les Brazzaville. Le 27 mai. Débat, les place au Pena qui Mboka et beaucoup la mission Yoruba. Là, la Brazzaville, la mona Mbalamo, le commandant suprême Papa Ocho, mais moi, et Bara. Papa Oyo, Papa Oyo, ma pipona yoro, basa la pena campagne na 2016. Papa Oyo, après ça biso mwana ki toko, mwana moko bogar, bel homme et puis à Kabata la tête, même au Kondi. Donc monsieur le ministre Denis Christel que je salue, et puis maman Claudia Sassou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alexis Wechi. En tout cas, na pesi ba tout mbote, bana braza, bato bazo komela ngai, Wechi na tout ça ba komeli te ba ko ba trop. Ba ngaba sala ba kosa leka. En tout cas, ba warrior à braza ba laksaki ba ke Fanny il est le bienvenu. Ba konti na stade, ba chepe na ba bandera. To pesi mot d'ordre mpanza na sala en tout cas félicitations. Continuez bon to pesi merci mingina honorable Romi Oyo. Romi Oyo. Romi Oyo. Honorable Romi Oyo, to pesi pe ba motenayo. Naebi ki trozana awa katana tongo talaka service de la nation na pesi papa Raoul Minga Mbote lycée et batal imbattable mbongo et batama les patrons de Orio boss Raoul Minga a commissaire tendai millionnaire. OK Alexis Wechi, mot de la fin. Mot de la fin. Bazonia sabati kilanga soule kauka pa Zouzou mon papa en tout cas. Et puis un grand merci à tous les Warriors du monde entier, aussi na Obaouti ailleurs, Gabon, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, parce que Ebang Sanga quand même la Kinda. Bamsou Soubaye, il y en a deux bisous, billets Sili, 450 places en billets Sili, n'habitez pas ça en déni. Tout le monde sait que aigle moyen ça, Kalibanda pour maintenant, batata 4 quand j'ai comme ça, on va te Taliban, on va quitter ça, comme ça, batala, on va t'abomber, ce que tout ça en déni. Donc, on a choisi pour Bazoa, moi c'est un monde qui est pour la nani. Un grand merci à maman qui n'a pas ne tombera jamais. Maman Diane Malika Moukoussé Antalo. Yananga Evangeline le bouclier. Papi Zeka force tranquille. On note Nabilo on a une fiabilité comme à Tokos contacter Papi Zeka. Lubumbashi Kinshasa Papi Zeka force tranquille. Bambo Tiangwana qui un grand merci à Petit Fali. Moutaleki mon colo crayon. Moutaleki mon colo crayon à succès. Et voilà. Merci honorable Dédé mon passe à mot de passe. Mon vieux Jean-Marie Koulache a démarré la présence et Aïdo mon patasse. Edo mon patasse. Palobi honorable Gaël Moussa
On est ensemble avec Petit Fally. Merci na bato tout ba dara Petit Fally na ba conseil. Bon nyos batala kanga libana mboka na Kinshasa. Bon nyos ba lelanga vraiment ya loba mingi aje to na vrai chéra mboka les grands journalistes internationaux. Ba lobi laisser. So zota na yeko zota. Tala beauté. Wa sikisa koleka o sambwa o zota. Ba no se kame dalelo. Ayindi si makam na internet. Ya la bobo date anniversaire. Date anniversaire nanga o préféré. E koma lisusu da jaliwa nanga. Oboyi no gaga moko na mbotama. Eviso bengana esengo na vinanga. Benso menanga susi nanga nalala gate soso ni fe. Sante nanga lekingo boma yangwe. Hata nebe ndoki mizika nzambe pe betaka. Eputo ya bolingo na motema na gezo vanade. Magebe fonyo suna za resultat negati. Hata nyama serika sa bakuziza motema. Ya motazo ela bolingo na yesa puta. Bolingo na ngaye. Sogyo moni yoro swage. Sogyo moni Petit Paris. Sogyo moni legging. Sogomoni Alexis, Sogomoni Bawario, Sogomoni Petit Fally. Bilongina bango ekokana. Merci. Bilongina biso ekokana. Sogobi piboringo, kanga kaka motema biso nyoso na mabuku ntsembi. Les presses d'âge. Merci beaucoup. Fidèles internautes de Fimbuna Fimbu. C'est la vôtre Lisana Kangouma, 3 fois la Kinda. On est à la fin. Ben, je vous promets, demain nous serons là à temps et à l'heure pour reprendre tout ce qui va se passer comme image, comme événement. On va interviewer les gens. Donc, restez toujours branchés avec Makangimi derrière la caméra. Toujours le fait. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.